Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, tous qu'on continue toujours na ba news oyo toujours kobima na coup d'état raté oyo Chilombo asalaki ba jenaye aingisi kwa ya kolatisa yango epa ya bato mosusu. Mais avant na kota na mwa ba révélation ke na yoki baza koloba oyo ya kolata bilamba ya Zaïre wa kosimba drapeau ya Zaïre aza na problème na ye kangi na tuna non ba Taliban na ngina tuna non Félix eloko nini yango oyo bino bomelaka parce que pouvoir au Kabila simbisi bino donc et comme ça bino on dirait ba tout le monde besoin ba pété que non que bo dirige à rien bo contrôle à rien bo maîtrise à rien bozo mona donc ils ont bino bozo mona bo bi bo comme le kola ba tout le monde bo iloko bo le kimi mina nzambe donc bozo ya ko imposer ba ba sentiment na bino donc banda mu colonie neti mutalati t-shirt nya Zaïre boye bo bité ala tate parce que Christian Malanga ninga kenda ki Félix kosa ba Taliban kosa ba to parlement debout oyoki mais pourquoi kosa ko kasate que non biso ndenge to zabu neti ngani na zabu na bande ko la biso ba congolais oyo ba yebi coup d'état ndenge salamaka yo penzo lingo ko lo ba que non coup d'état ko to biso bana ba soda biso ba to yebisa yo poyo papa no yo azo posa za civil alata tenité mais yo ndinga ko yebisa biso ni que non oyo Christian Malanga sali yo pona yo bengi en coup d'état na politique na yo na bato na yo na ba camarade na yo en tout cas bino il faut botanga penza politique a peu bien donc yo sali ba scénario na yo pona ko boma Vital Kamerhe loko les simbité après mala moko boye bolobi ya ndenge za wana ba bola ta ba bilamba na ke bosimba drapeau a Zaïre te sikoyo ngai ngina tuna bino Taliban na Félix bino bokomi banzambe donc pona koya kopekisa bato balata ba t-shirt oyo te donc mobutu penza so batie penya ndenge mobutu akambaki Congo batie na minute ndenge Congo RDC ndenge Félix azo dirigeant nani penza oyo akoko bagisa bawani Félix donc so tolata kutu ata boye na lati boye bawandi to bomona bi valera ba Congo ya bazairwa parce que si ko congolais azatana valeur te ko yo muto silisi yango baninga no même mibalo zolo bala bango bois d'escalamouche après zo wanga na après zo ko ba français no kuma tu vois ozo yo moko kaka muninga no mobali azawana ko yo bandai ko pela na ba vidéo Kabila dégage ozo lobo ozo critiquer ye tete na Kabila ye wana ata ko kanga pamba ozo kanga yete sikoyo yo ningo yako yako latisa biso coup d'état oyo yo moko yo ko monta ngo pona Kamerhe oboyi ko respecter po olinga ko respecter ba accord te boyi ko respecter ba accord à Nairobi bozaki na muninga boyeba kibe bokabola pouvoir apo boyi ko respecter après bino ba Taliban bato baza lokola ne ba kotisa bango déjà soki ba lekana déjà donc ba konje ba tout ba commencer na 2030 nan bazana nte donc siko bozo ya bolo ba peko fo ba banga bolo te moni t-shirt yo bandi kutu babo ma fatigue mais bon tolo bana bino ba Taliban bino so ba yiba bo ma Félix c'est que ndenge nga ya yebi bino bata IDPS bo ma Christian Malanga te bo ma Christian Malanga te kutu bo kanga nde Christian bo koluka bo yeba nani atindi Christian soki bino bozo ko se reprocher na likambo te na makambo elekaki bokoluka kutu nde bo kanga Christian boluka kutu ta kufate surtout Félix nenga azawana mutema makasi égoïste akoluka keno Christian loba bobomi mbangu po boyebi ke vérité kosani ekobima ya plan na bino pona kokitisa Vital so pas occasion ngaka kitisa pe Jean-Pierre Bemba Vital Kamerhe ke bana Félix Tshisekedi Félix olinga te accord oyo kasi pouvoir oyo bodondi boleba mbongo na ba famille na yo na ba camarade na yo yebisaka bango ke non na Nairobi to yokana na Kamerhe ifo na tikele po bandeko na biso ya bakasayen oyo baza be conscient eza nyonso tout bango pona bango lokwa baloba pouvoir na biso baluba mais bazo yeba te ke non pouvoir oyo eza ya continuité bato bazo décider bazali oyo ndenge na micho sokato lobi to lamuki balobi ke non Félix ozolongo bakolo longola ye obiso peuple congolais
Félix Yemoko asaki coup d'état à l'élection il y a qui tribalisme. Alors, bino siko bozoya bolbité. Boningo ya osala bato ba chantage. Bozino montage dans bien sali, il y a coup d'état raté. Ce qui pensa Christian Zaki n'a besoin pour essayer la bino fati na bino. Mais pourquoi Christian osala ngo pressé pour concert yambi ezalaki? Bata bango nyonso tu wana bakendaki concert. Enga ko aider kutu Christian akangi RTNC, akangi aéroport. Et puis atindi batu na ye kuna nani na oya pona minchi wana mboke ezalaki déjà na distraction. Emsu Félix azalaki na ye emsu ba garde konda. Donc ba nyali ba totola ye enga ke le kambala moko facile. Est-ce que vous comprenez na expliquer? Parce que na ceux qui peuvent ezalaki penya pour kitise la bino fati na bino. Christian ataka ngande bazalaki wana. Alingaki balingaki ba s'organiser babi ke concert eza lobby bo bakoza na distraction peut préparer okende kuna et rotonda bon to sala ba plan boto yo ke na RTNC o bo kende de na aéroport o bo kende de ya côté Félix afanda déjà bo kende déjà bo sala wana bo ba do boma déjà batuna ye siko nyo surtout wana en plus aussi batu bazo sa coup d'état na ba voiture oyo ya bino ya musala plaque wana tomoni yango. Après bino bata félicité ba kiba ko ma fati eza ba gé ya caméra eza ba gé ya caméra soki caméra mutatinda ki Christian Malanga. Mais pourquoi bino batu ya Félix tant boye ko kanga Christian pourquoi bobomi soki vraiment caméra mutaza na carte pour caméra asala comme si que non bazo lukaye mais pourquoi kasi bino bobomi pour caméra kuna na minchi wana nde bokende bokuta ki Christian o Félix a tribalisé déjà armée na biso atia bande ko na biso midi ya balu ba epelé o ya ba généraux atia bango nde même na phare de senelo za ya kukabwa na tribalisme kota mais boye bisanga na soki ezaki caméra mutazali na kati wana bino ba taliban akondenge na yebi bino idepes jamais bonga boma ko sa batwa boye bi peta ko sa batwa biso toza mayele yango moni ba plan na bino esimbi te to comprendre j'ai à Félix même itina oni alobi que non eza coup d'état te pour batali ba espère ba mindele baza ba espère ba sotala ba mona kino za scénario ya Félix pona lokola ndeka zana ana besoin te caméra akoma même na place o ba yokanaki yango azolinga abare ala tango mascara batali ba boluke lo nyanzambe tana bino tikali mukie pouvoir o basimbisa ki bino bakolo nango ba yiba zwa déjà wana boya ko saka na batu te na drapeau ya Zaire oyo yo kasi ba c'est school ndenga za wana peta nanya ngo beya ko yo tia c'est school nyo osili si batu ba valeur likola lo poso ya mbongo likola ko luka ba mona bino yango pouvoir comme bino kaka na mbongo bozo yebate quelquefois les malheurs est bon ndenge coup d'état eleki Félix yo nde moza yo moko yebi sor na yo oyebi yo na bakita yo eza ya kobeba bosungi pe biso pe peuple bo beba na kuna sata kote la bino bo bunda kuna bo ndenge sana bozo maltraiter peuple oyo bo comme si RDC ya bino propriété privée reine na bino kala mingi tezo sila mais bo imposer batu ba jeune na bino wana bo sala te Christian Malanga anga boma toboyi drapeau na toboyi ba hypocrite moko bo. Bonjour peuple congolais. Nana sama vidéo nanga muke papa kadio shao ba beti biso lelo. Ngala ina to lelo moko coup d'état au bino moni lelo ngana bino to moni lelo esalami pa tio. Peuple congolais. Batona ba yebe ke c'est un dimanche. Yebe ke tio mboza wana te. Mais balongwe quand même sans munitions balonga sans quoi que ce soit. Bato aussi a tio mbo coup d'état na bureau na ye. Mais Chilombo basisi oluke na bureau ule bokabwa na tabwa kina mino pepelete misu boke na bureau misu bake na RTNC po bilo bobi boeli nde coup d'état mais botiki RTNC boke na ndako kamera kuma baki pepe congolais poto wana eza nzuto ngwana bazongwa bokokota bakota baki propre na ebiti basopela ba mali ba bisi ba baba zelo pepe congolais fungola misu makambo eza théâtre de chez nous. Théâtre fongola miso. Coup d'état est monté. Félix est bello comme ça. So peut pas garder beaucoup de moko quelconque. So qui peut pas ça ndenge ni ye comme tayebi. Et tika pe pour Timbela. Ngapo na ngana moni peut-être na ba les caméras.
le quoi balingi na bango yete sur le parlement na bango yego de façon na bango ça makambo basila na ngai mais malheureusement soka akufi soka ali de bango mutu bakoyeba mais peuple congolais coup d'état ko ezaki bosana wana masolo ya Doha hein ya Lukuta la muka Comme Mboka Mobimba, ordre exacté. Même coup d'état mal organisé, acteur à Koufi. Fatih Béton, puissance. Comment ces hommes armés ont-ils pu pénétrer dans le bureau du président à l'insu des services de renseignement et des ministres de l'Intérieur et de la Défense? Ministre intérieur, ministre de la Défense, Nous demandons à notre système judiciaire de suivre cette affaire de près et de veiller à ce que tous ces fonctionnaires soient arrêtés. Changer les dirigeants par le biais d'élections est la meilleure façon de procéder. Le conseil que je donne à mes frères, à nos politiciens qui sont très avides de pouvoir, c'est qu'un coup d'État ramène le pays de nombreuses années. Badekonanga baluba bakimi bujimai batelengani partout nzo kopesa diamant ya miba eleki meme diamant ya Botswana metala Botswana na diamant na bango batongi mboka na bango tala bujimai molili mboka ya ténèbre bato bana bilanga te bato baliaka bapuku tikate bandekonanga ya baluba bazonga na camp ya vérité nayebi ke bozofinga ngai parce que ni est prophète chez lui mais d'ici lelo lobby boko comprendre que o le bo bundela mabele bino bozo bundela moto ateka mboka moto aza motali boma moto azali na maladie mentale na moto na ye aza na sagesse c'était intelligence c'était Félix Tshilolo yena mama na ye Marthe bateka mboka wana makambo ya mabele patro azalaka te makambo ya mabele moto alekaka moto aza te soko omona nga na bilanga na yo pekisanga na lia masangu mais soko mona nga na boutique na yo kanga porte na yo soko mona nga na zosenga mbongo tonga poche na yo soko mona kingai na zoluka na vana na kiti na yo bengana nga na salon mais makama mabele biso tout oza ba peuple mokonzi biso tout oza ba propriétaire mabele wana tata nzambe merci opamboli région ya Bandundu tala bandeko na nga na Bandundu bayebi droit na bango te bazosala bango na politique ya mafo